Comme on José Costampata, pasteur, il y a un message à William Marion Branham. Et les loyaux, comme d'habitude, tu es kolobela William Branham te, mais tu es kolobela Papa Kimbangu, Simon Kimbangu. Alors, toza awa pona kolobela Papa Simon Kimbangu, mingi ba ebinga mwana ya Papa Makolongulu. Toza awa pona kofinga message te, toza awa pona koloba mabete ya Branham, tozo respecter William Branham comme un prophète authentique. Asala ki mission na ye akei. Mais awa tozolobela Kimbangu comme Nzambe na bomoi, oyo a créé mokili. Nzambe oyo atindaki même William Marion Branham. Nzambe bakoko na biso sia pona yo. Po yo osalela ye, okozala po mona moto na sembo, pe okozala motatoli ya kotatola. Makambo na ye oyo moni pe oyoki. Siko ozosela nani? Maintenant que tarde ti. Ozosela nani? Telema batisama banda kobela kombo na nkolo. Alobi nzamba bakoko ngo yoyebi ye ezangai ngoza boye nazwa Bible na tia yango na mutu na yo ndengo zosonga moto nyoso akoya kosola na même aliye na question ya ngai Kimbangu yoko banzo ba référence kana Bible kana ngo fandi zo ya na mutu donc moyen mota convaincre pe na Bible zate moto okokape yote kibosa na débat ya Bible parce que na mema ki opo oye ba nyoso zo le kakoto po oye ba kolongola bana na ngana kati ya libunga o Bible bungisa bango o mema bango na kati ya lingoma na ngai ngo ana alobingo ngekoki telema nzambe abakoko na ngai yo na sina pona yo yango na peso kitiri ona po oye baki Bible wana ezande maloba na ngai me mondele nde a changer yango pona do sikoyo azuna ndeti ya bango azuna ti ya bango kiza makambo ya azunde kotoyo asali ndengwa kapo moto moindo azala na valeur te nyonso bakaba baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota tango ekoki ngonga ebeti mokili moyeba sango oyo sango nini sango ya tata Simon Kimbangu kiangani patron ya 4e génération mokoksi ya bilaka mozalisi ya likolo na se mvuluzi Kimbangu batata ba mama bilenge balanzia menga makimbangu télévision de partout vous nous suivez to pesi bino bambote na kombo misatu ya bule pe kimia ya bamvola misatu ezala na bino ko bana ngonga oyo bozwi solo bongo libaku ya kolanda biso okati ya menga makimbangu télévision esika tokoyaka butu moyi ko panza bobele sango ya mvuluzi Kimbangu ya tata Simon Kimbangu kiangani na pasi oyo ye monaki na 21 na nzoto na ye liboso na pasi ya komona na nzoto na ye mibale tata diangenda kuntima Joseph o tozali ko kembela na mikolo ezali ko ya bongo bokaboli nzoto na molimo na ye solo esengo kozaka na biso butu moyi tango toko yaka liboso aba etando oyo pona ko panza sango ya tata mokonzi ya bule pamba te tango yo zali kokota likambo na Nzambe ali kokota ya yo nazali na esengo ya koyambela bino bilombe mibale oyo baye koloba na kombo mosusu na kombo ya tata Kimbangu bana ya tata molimo sontu oyo bakili bana na to koloba kaete papa koloba kaete bana na ngai mingi bali libanda tango yango ekoki bali ko ya moko sima ya moninga ya mboite to banda tokosenga na yo mutu ali kotala biso sana no geste ya bolingo oyo benga ba voisin benga ba ndeko bazali ya kolala benga ba non Kimbangiso na basosoli likambo oyo te solo tindela bango lien kabola yango pote kwa koyoka sango nini sango ya mokolo malelo c'est parti. Ndenge
ndenge tolobaki na ebandeli na kati ya plateau na ngai na loboko ya mobali na zwami na bambuta mutu mibale oyo tokokela lombango mingi kosala connaissance na bango koyeba solo bongo na molai esinga bazali banani na loboko na ngai ya mobali kuna na liboso tozali na papa na biso abengami na kombo ya papa José Costa Mpata na suki wana pe papa révérend bango mibale tokoloba na ngongo papa José atako akolingaka te baloba bongo bazali bandeko oyo bauti libanda baye mais papa José il y a cela plus de 2 ans comme on peut le dire oyo ye azwa qui appelle na ye qui est fini la récréation et sika ye azalaki yaka na daku tokubama alors très rapidement papa José balandi menga makimbango bakolanda biso elongo na papa révérend soki tokotala na no caméra pe tokopesa bango mbote et puis toleka na présentation na molai ya singa lelo oyo tozomi na kati ya plateau ya menga makimbango sika tokolobela kombo tata Molimo Santo tokota à fond caméra ezali ya bino papa José à vous. Napesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso je crois que mingi bayebinga déjà kombo nanga José Costa Mpata pasteur ya message à William Marion Branham lelo yo comme d'habitude tu kolobela William Branham te mais tu kolobela papa Kimbangu Simon Kimbangu alors toza awa pona kolobela papa Simon Kimbangu mingi bayebinga mwana ya papa Makolongulu donc ngai wana nazongi lisusu pona ko présenter bino lisusu moko ya ba pasteur ya message ya Branham je crois mingi pe ba komona ye bayebi ye pe ndenge moko papa Makolongulu a visité depuis Tamulaï. Alors lelo aza prêt pour na kota lisapé makambo yo papa Makolongulu atalisaki. Merci beaucoup papa Nabiso bakamera daliko kabiso menga makimbango mokili mombaba ko na biso na ngonga oyo okwa kolekana na ko se présenter mokili mombaba yeba maman Fallon papa ya Branham oyo yeli biso lelo oyo azali nani en réalité et ndebongo tukoba na kati ya mozindo ya masolo na biso avant papa loba nalingana bakseloko moko parce que na ba émission mingi na salaki batu mingi balobaki ke makambo ebele eza faux mais à la longue tomoni batu mingi ba se présentaki ba viva ba scène pe ebele tango ba makambo mingi pe o ezalaki koleka donc toza awa pona kofinga message te toza awa pona koloba mabete ya Branham tozo respecter William Branham comme un prophète authentique asalaki mission na ye akei mais awa tozolobela Kimbangu comme Nzambe na bomoi oyo a créé mokili Nzambe oyo atindaki même William Marion Branham donc match ezate Branham aza prophète Kimbangu aza Nzambe tofingi mutu moko te tozo respecter batu nyonso ezaloza mutu ya église à réveil oza mutu ya message ya Branham biso nyonso toza bandeko mais n'empêche soki ngai nazwi visitation moko boye na caché yango pona yo to pona ye kuna nako caché yango te même William Branham atei biso bongo te donc eloko ngai na lobaka eza expérience nanga personnelle depuis na botamaki ti lelo bato ebele bayebi makambo na lobaki malgré na tangi bakombo ya batu te mais bato mingi ba se présentaki bamsu baza na Canada bamsu retrouver na kati ya makambo lobaki bami yebi esika bazali Angola bamsu baza na Kisasa ba se retrouver et puis bato mingi ba luka kanga ba mona kanga te ezaki neti retrouvaille ba émission wana donc eloko akokosa awa ezate nyonso na lobaki na tomboli encore liboko nanga na likolo tout na kombo ya tata ya mwana pia tata Molimo Santo eloko akokosa wana ezate ndenge bato bakomaki o bozoluka ba vie o bozoluka ba chaîne oyo ezabi ba chaîne na biso te eza ba ndeko nde bazozwa biso po tolobela makambo oyo exactement ba chaîne na biso te toza na besoin ba vite oyo bayebi nga bayebi donc na besoin ya ba vite ngai Kimbangu asa pambola nenga très bien donc ba vie ba nini tout ça nga na besoin nango te nazo sala musala oyo ba pesinga na sala donc c'est un peu ça ba pasteur baza ebele ya message à William Branham ba poser une question
yo sali ndenge nini po omimonisa na miso ya bato bango pe bamonaka même chose mais loko ezokanga bango eza peut-être baéglise na bango bazoboya kopedre baprivilège kopedre bagloire wana les avantages et tout. oui azoposenga baquestion ndenge nini ozwi osali effort obimi pena na miso ya bato boyo bangi te oyoki soni te. C'est justement la question que je te poser, bien que papa révérend Vandina nous po accent oyo papa Costa papa José Oti Costa les alliés très important. Les loyo internet batu bazui yango oti moko ya ko salir batu ya ko loba n'importe quoi parce que ayebi ke moto ko landela zate bakanga te kasi biso menga makimbango télévision. Biso bana tata molimo centre ndakisa papa révérend zali wana longo na papa José pe bazali wana. Souci na biso ya kase moko ko accompagner Evra tata mokonzi wa bule. Donc na tango bato ba ko finga yango to interpeller bakimbangi se mokili mobimba otala kanini. Olanda kanini. Okoteka na ba regroupement bato basangani ba ko finga libota esantu, basangani ba ko chola nkamba, basangani ba ko chola ba pasteur, basangani ba ko chola bato papa visiter bango ba tango na bango ekoki. Abeti ngonga na mitema na bango pote ba kwa ko ya totonga lingomba elongo. Donc on est papa José Lobi, il n'y a pas match. Et tout ça, on a pour la bavité parce que ce que c'est là qui pour la bavité, papa José, procédure. Il y a YouTube, tu repères ça en précision parce que Mingi va commis. Aux hommes, on a moto, on s'en zambé à Limbisa. T'as besoin de ça, on a dit mané et moroté. Bah sacrifice au bisou, ça t'as besoin de tendre le kanginzala. Ok, que ça, sacrifice pour ma bonne, pour papa Pambola, t'as besoin de si j'ai mon gosse, on l'auto par là. Et bien, bah quoi, on a baïtan, pour n'a pas quoi salir, bisoya, on te sengi, banane tata moli mon sang, tu as solo to simba na maboko. Le temps est dur, le temps est proche. Bino bana tata moli mon sang, bana tata c'est moi qui bango kianga ni nous insistons. Ndenge lo mo ki to bana 3 égale 1. To simba na maboko. Pour papa to yo ki mesure o ya sili go pesa biso mesure de grâce. To zala ki wana ete bo nyoso ba kwisa maboko akozonga. Donc il ko la ki sa ete tata linga sala likambo. Siko yuti siko na ngongo yo ozo mona na ona miso. Mais on dirait que Kitendi a moins de la mise. On va avancer, on va continuer. Merci papa José, très belle précision dans les Cambouana. Et c'est qui vraiment motu yamini pour que Luka. Voilà. On a souki ça, on a pesa pendeko aloba parce que lelo ezama kamnangate, ezama kambo yandeko. Ba tuminge baloba ke peut-être ozaka yo moko na message à William Branham de okoyiko kende. Okoyiko kitandengo wanati na kimbangiste. Donc voilà une deuxième personne yeyo aza pasteur, azalaki pasteur, il y a message, il y a William Marion Branham. Mingyo bakomona ye, peut-être pe ba yebi. À part ye, bamsu ba na kamba. Bamsu bazo kendeli susu kamba, mikoleko ya. Donc nazanga mokote, nakanise ke nazanga moko mais nazanga mokote. Bato bazali ebele na message à William Branham oyo ye moko nzambe azo visiter bango. Bo fingate ndenge Branham atei bino, ndenge atei biso, ndenge atei pe bato mususu, soko moni eloko eza trop compliqué, eza difficile pour lia, kotiango na pembeni. Ko fingate. Biso to fingaka bato te, to respectaka bato nyonso, mais tozo sala eloko yo to moni. Eza eloko ya koyoka te. Na yokaki histoire ya William Branham, babetela nga lisolo, un prophète aux États-Unis ainsi de suite. Nandima ki yango par la foi. Mais oyo nga nazolo bawa, eza makambo na palpé, les expériences personnelles, eza li solo te, eza loko nga na vivre. Très bien. Donc to fingi mutu moko te. Merci papa José, on va revenir chez vous après. Nalingi obombela biso ka motuno bandeko batuno ki wana. Comment tu as fait le lenge nini au salaki pour bimana miso ya bato o bango pe ba kutana na ngombe bazo yeba te ko bimana miso ya bato donc o bombela biso motuna wana tozwa papa na biso na ngambo neto kozongela bino pona batunde ko na pe baluka un peu ko mekola ko bonté ko emboîter les pas parce que mission na biso ezali bongo ko bongo la bapaka na bakoma bandimi au travers sango tata Kimbangu. Papa révérend à vous ba etando ezali kota la bino. Présentation na molai ya singande to kotina mozindo masoro na biso esangisi biso mokolo ya lelo. Merci beaucoup maman journaliste. Ngai kombo na ngai Pichube Mungu. Papa Pichube Mungu. Très bien. Pichube Mungu. Wana kombo na ngai. Ndenge nazopesa kombo yo ezala ba bien-aimé parce que ba bien-aimé belé na Kishasa ba yebi ngai. Ba yebinga très bien.
l'église peut belé un message yebi ngai. Mais comme tous les gars na bilili po totaka ba komba ba toté nga moko ni nazali ko pesa kombo nanga parce que nga moko moto na ye ko leka na bilili po na loba na oyo e komelinga pe oyo nazali komona kombo nanga papa Pichu Bemongo naza teme nazalaki nazalaki pasteur na kati ya église ya message du temps de la fin soki na lobi nazalaki parce que na minute nazali sous te pasteur ya message lelo na komi papa kimbangiste senga na bongise sika wana OK lokola na meki ko bunda na explication même na bande ko na biso ebele pe ya kimbangiste ti lelo kaka papa pasteur na dit c'est na sous pasteur te mais lokola za la kaneti kombo wana zaneti fonction moko boyo muta salaki donc etika la kata même mosale sili mais comment na zo benga na même kombo wana yango wana kotungisa mesa peza kote wana te ngai ndaleki liboso awa pona tatola lolenge papa na biso alobi eloko liboso salinga sengo mingi pona nini tango na moni makambo na kanisa kine tikena zaka nga moko isolé na ko bandela ngondengeni na koloba yango ndengeni sikoyo pona ya kozo équipe et kozala ndengeni parce que ce n'est pas facile na église notre église va benga yango église ya Branham o bato ba mesani ko benga Branham mais biso to ba église ya message du temps de la fin eza facilité que moto moko boye aya côté ya ngai a convaincre ngai que te na côté ya que papa Simon Kimbongo za nzambe longwa na église ya message vraiment c'est un grand impossible donc impossible ka penza que impossible parce que na éviter sikani na ko banda d'écriture na pour ate ya ngai. Et voilà qu'aujourd'hui l'impossible n'est pas Kimbangu. Lelo oyo lokola ye moko papa Simon Kimbangu po moto alongwa na kati église neti ya message ye moko nzambe ndenge papa na biso auti koloba Dieu créateur papa Simon Kimbangu ye moko nda okende ko pécher moto wana nde ayena ye Papa Pichu yamboto kota na boye ina na kati na lingomba to na beso to ba mwa moke parcours na yo undimela ki nzambe na tango nini tango zalaki na Branham kondimana ko koma na yo mo Kristo e bandaki boni parcours oyo leki na yango parce que c'est très important ya kotalisa na ba mokili pona ko la musabato ba ko lala ba Kristo te donc voilà ça va. Merci beaucoup na Motuno Tuni. Vraiment, c'est très capital. Ngai nazalaki na kati ya lingomba oyo penza zalaki ya ba parents na biso catholique. Nazalaki catholique. Ezalaki prévu penza na plan ya ba parents zalaki ndena kende sango. Naza na koma iti na grade ya na kati ya groupe Jeune de la Lumière otobenga ngo bilenge ya mwinda naza iti ya formateur ona bana ko tambola parce que naza kinote naza refena naza mbokachie wana na mboka nini bongo to pesa na bandeko na bino o bakenda libanda ya mboka nzamba sala bango ngolu ba bima pe bakenda na Bwende na Grand Équateur na province ya Équateur oyo lelo oyo to komo benga Grand Équateur parce que kabomi na 5 provinces lelo oyo to zo benga ngo province ya Chwapa chef lieu Bwende na Zamongo ndeko ya Grand Équateur bambongo mamongo nyoso na mokili mobimba ya bino yango yo moko ya bino bokula kalokondo ayawa mopanzido Banoko batetela. OK, banoko wela kamboloko. Mutu amboloko anande sala makambo. OK. Ça va? Maman na papa bazu mariage na église catholique. Et mokolo wana biso zalaki na bana mike. Mokolo papa na maman bazaki mariage. De mokolo biso pe libota to comment baptiser. Comme église catholique ils ont baptisé même enfant. Ça n'a pas de problème te. Ndeto kola ki na kati église catholique. Mais kokola na église catholique donc vie na nga mobimezala ki vraiment sacrifier ka na église. Ezala ki na ba mabomba mimoko yo mama ka moto yebaki.
alors même ya bande kotini kangami kaka l'église nde na kati ya musala ya Nzambe na église catholique ti na koma kotambola na secteur na biso mobimba nazo responsabilité ya secteur na biso ya wini nazo tourner na secteur wana mobimba comme chef ya bilenge na yebana ki makasi mokolo moko na lali na butu na ye komona événement moko événement na moniki na kangi na simbi mo asaki na ngai neti na bongisi voyage alors na moni papa moko abimina ti koko na biso mais lokola ba koko moko yo nazoka ngai longité yo baleka avant ayibisinga lobinga na za koko na yo kozwa yo parce que esiko yo na moni ozotanga malamu te nazomema yo nesiko ngamako na okeko tika yo po otanga bien alors et ça les makinde ni moment on a vraiment bêtise dans les alaki un peu compliqué pour nani batenga na première école primaire pour na mboka kuna maternelle zate première na bimi première na première période balobite niveau maele na izobonga na première été akene deuxième akene 6 années na deuxième na bimi premier toko ta troisième été mona bongi na troisième été akomo corriger même ba enseignant faut mettre na quatrième été kuta kene ka cinquième na 5e na 6 5e te na 4e consiste na 6 4e na fait d'année ba bité ya kotanga li 5e te akene ka 6e papa lo bité boye boko ya ko bebisa morale ya mwana akotanga malamu te atazana maele atanga kaka na koti na 5e na kota na 5e boye na examen sélectif ba lo bité akene ko sala examen sélectif kandenga za na 5e na kende kito komi kuna na zuba iteme ya baninga nyoso ngamo tunakoresha kyanga fa même baya koluka to pende nini ya kokotela so ba réponse ba pesa na ndenge ya ba fuite ngana sina komaki ya biso nyoso na komi ya baninga na liboso ti après na ko remplir yanga ito pesi to bimi délégué kuto batina ya biso jamais beaucoup maboité wabi to bita biso aussi ko koma na biso abi vraiment soki ndenge bobimi na pressé ki bosili ko koma soki bo réussir te e ko na bino e ko sala donc ba ko bloquer yango mais to bima nombre sur nombre alors na examen maele wana ka de premier so ote boyo donc maele moko do zo ba nzamba lekisi ombango parce que yeba ki mission na ye na kati na yo voilà de sango ayiko ebisa mama lobi te mwana oyo il faut na zo na kende na ye na kuva akende ala na mosala sango kozwa zinga meminga ina bwende koko na biso aboti mama na biso azaba flesh na ye aya attaque pa na sango ti na bwende ke atobola ye sango akimi azinga ya bimisinga ye azongisinga ti na mboka tanga azongisinga na ke ko demere siko na kotabo mama minga tiko na kotabo mama papa na mama bayoki sango bayebo ya bande osilikila bango alobi boyebi makambo eza na mwana oyo boyebi te basango bayiba kabiloko eza na bomo ya bato alors wana histoire d'après wana sikota on azokola kaka na abeminga kuna mais nazo continuer na ngaka na église catholique kaka nde na yo komona mokolo moko na lali kolala na lali boye na moni bayibisinga iki na moni pasteur ya message na yebi pays poto yebani na mboka kuna azoleka boye na simbi bible nso na bi pasteur na sana question abitu na ngai na tune na lobi est-ce que William Mario Branham azanan abi question tuni vraiment beza question moko bon pour na biso na ko répondre que pour na biso bata message to yebi kaza prophète ya tango asuka pour na biso abi est-ce que comment ça écriture wana nazokata elanga na simi penje pastori nazokata nzete na ye na telemi alobi oui écriture esali natanga loka nde tuza ko tele na bi est-ce que kotangela nga alobi naza prêtre atangi yango wana pa na Malachi chapitre 4 voici je vous enverrai Élie le prophète dans les derniers jours il ramènera les cœurs des fils à leurs parents et les cœurs des parents à leurs fils et les mêmes écritures wana nde oyo papa Simon Kimbango na koloba na côté asuka nde ali kotangela nga écriture wana lisusu
pona kola kisaki batata na biso banani bakoko na biso banani et nani yango pe ayaki na loto mongo ya ko ramener kolongola bana balongwa na libunga zongisa bango epa na bapapa na bango. OK, alors na ekola mukezala ki ndoto na la mukaboye baye ko ebisa biso ke te to kende ko bongisa pont moko ezalaki ya kobeba pont moto keso ya koleka to ke ina bipaso ba jeune yoso to ke kuna tozo kata boye pa na moni pasteur yango lisusu na moi boye comment na moni pasteur tout justement na lota ki izela na ta na lota ki boye keso ezalaki boye abina tangelo na bitanga atangi pe lisuka na malashi yango. OK, bon nazoka on pensa sans c'était na tiki pe akei. Après 2 jours, je suis grand frère Nabiso, mon entend à Kofi. J'étais obligé, na matanga, na bo papa Nabiso. Pour on a va dans nos côtés à nos kokuna kota koko. Tango na ye, na yo kaboye, ote atika ki message, ya zala ki ne ko samela terme atika ki maloba soki ya Kofi, il faut battre message ba ya côté. Bongo ngande moto lokola na famille na biso mobimba bien si nazalaki chaîne mais comme nazalaki na makambo wazambe mi babade ko pesa nga confiance donc ngande moto na organisaki makambo wana et na benga ki pasteur a message aye famille mobimba pe bazalaki vraiment koyoka ngai ayaki ateiti donc na keiraki bango penza do bato akasene tena ko muta message ti azongi de la mutu na mona koko ayibisinga lobi zosa kinayo nayibisa ke place zotanga vraiment za malamu te natiko na ekolo yo kotanga tinga moko moto na kwa kolongola na ekolo wana pona mema yo esiko kosala mosala parce que moto soki atangi na sima ifo asala mosala azinga iti namona akomisinga ka kota pasteur angona posa ki question alobi zo mwana yo pesa e bateng et natike na maboko na yo timo kolonga mongo na ya ozwaye ndenge na zoloba awa na mboka référent pasteur Ngoi babenga kai fuza yende mutabatiza ngai ayebi lisolo na zoloba tongo etalani na comprenate ni nitembala moko na zika pantalon ni na bisi mama na lobike te ngana ki na ke ko kamata na église Abraham. Mama na ngai pe na makambo nzambe comme ya bandai ko forcer ngai parce que ayebaki makambo ngo ndenge ezali apesi nga kanzela bindenge pe sokele ko beta lisolo na moto te moto azala kata sokele ko sali kamono il faut ibisa moto nyonso te kende ka kandenge sokele so batuni bate nazo suka bote nazo tinde ngo koma nisiko sokele nde na kende ki ko koma na komi kaka na tongo wana na kuti pasteur na kati église na nota mondimi moko ayete nga mondimi aliboso na expliquer pe talande na loti bobo alobi kaka na minute na zo baptiser to kiti pe na maya baptiser ngai automatique tozongi kozonga na biso nde ba diacre babandiko ya bato babandiko ya tango kutu bazoyamba bapaya nga na telemi na konta mbada yebisi bango kutu ke ngai na samela na catholique mena ye koyoka iloba na nzambe or ke ya sa baptiser ngai ye kutu ko bongisa lobi asi akomi mondimi na biso na uti ko baptiser ye. OK, donc kokende nanga na message yango tango ya lobi ke asi akomi ndimi na biso ale bato message o baza na village na biso wana ba bloquer ngai siko do komi na ndako moyo kutu nali ata na ndako ezate dimanche wana kozonga ka tozongi frère pichu zo bengo bo frère donc moyo za lisusu te moyo pe na bomba na lisusu ezate donc na bimis do bango nde babimisi ngai. Merci papa Pichu wana ezalaki parcours na yo kokoma mo Kristo ndenge lolenge kanyoba disika boyi tokota mama ya likambo tofandi awa na kati na esika ya kitoko na boka oyo toali kolobela likambo etata na kimia nyonso okomi awa na koba ndako ya kibango parce que loko etikali kaka eza bateme nasina zoki bateme zoki bateme nalobi ke nazali sous pasteur te parce que nasina komi papa kimbangiste. Oh papa Pichu ozoki bateme na oyo lekaki ya koleka dimanche oyo teme oyo oh kuna dimanche ya liboso OK ayambo ete papa ya avant papa ya très bien félicitations papa croyant kimbangiste toutes mes félicitations voilà papa siko yambo ete ozwa batisimo
et comme la qui au boni les lots tout mon ayo ko lo balika tata kimbangu kokwa yaki lisusu ko récupérer parce que dans la dio vraiment na boké belobité kokwa memi pas tata na bina ko tikela au mwana oyo o encadrer ce qui tango ekoki na ko récupérer na ko tika esika ko sala musala na la dio na bokebi et des qui boni ti oya na ba etonga olongwe bwende okoma boy donc OK nazala ki toujours na bwende kuna na église à message na bandi to sala ki na le bakaka 2 semaines pasteur aibisi nga lobi aibisi ba diacre afani singa lobi si banga lobi frère na biso ndeko bosomo na ma l'église ana no chaîne parce que nazali penza chaîne vous avez jeune jusque là mais papa le barabiso no soza ba jeune oye donc il na biso OK alobi aibisi ba diacre alobi frère na biso ndenge aye awa aye penza te na ndenge ki moto ateye ils ont des appels et ensemble. Donc, Dengue Zaliawa a un serviteur de Dieu. Dengue Zambala qui singaï, alors on a continué à prier. Après, ce qui est bon, on a bandé qui s'est qui a été. Donc, Moutabe Talibakouté parce que Azamotei. Si Miami Colonna, on a bandé collection, on a Bamatanga. Première fois, on a été qui est Ningisa qui bateau. Même quand on a été l'église Abraham, on a côté à Ndengeni, Nakobanda Wapi. Mais tant on a tellement, na aussi pasteur na kokata le but yo senga kaka yenza ba personne maloba. Ye mota personne mo sala personne maloba. Et na priya na tellement na matanga na teya jour wana to baptiza na tongo 32 personnes. Na kacha mateya wana. Alors pasteur azo ba question ebele oya répondra na bato basa bano branamiste. Nasima wana nde nakoma ki penza mosala nzambe. L'intérieur ya Bwende kuto ya ville te. Si mission d'évangélisation na yoko ya tina Bwende na komi na Bwende na te ya ningani bandimi ba saisir nga balobite oyo te. Faza na bisa. Kombo. Sali kombo. À partir à Bwende aller sango yeti na Kinshasa. Parce que donc Zamba comment utiliser ngai penza même côté ba miracle prophétie de eyo ko sala ki bon koto ba yi ko ka sango ndenge nini banque kanga maka na Bwende banque na biso Bwende kanga maka ba comment ko pesa mbongo kaka na mbandaka ba bisi gera banque kanga biloko na yo lukozo nga Kinshasa oluka mosala mususu Nzamba telemi sangai na kena na kutana gera banque babinga na utintérieur metane Nzamba la kisinga na yena sala prière après 2 jours makambo bonga ezo ya dozo message na mbongo ezo ya mbala moko na vole po na banque ya Bwende amona honnête liseki abibo na zotalela yo même makambo déjà comme trop tard habité pas na Nzambe trop tard ezalaka te de na sala prière wana papa après 2 jours quand na ibisaka na bava midi sale mapeka ndengo wana babenga eko benga babenga epe vole kita même jour na moko desika kombo yaki koninga na penza na Bwende lisuna kasi à partir ya wana sango yeti na Kinshasa nde baye ko benga na Kinshasa na ya na Kinshasa na yate nde bato bayaka voyage ki aye ko teka biloko bebo ete na yaka na mosala Nzambe ka babenga ngande ko benga alors mutabenga nga izalaki référent ba route pe son âme na ye na komia wana bandi ko sala papa da sali pendana ba sala Nzambe o ndenge na solo baboye soki komi ya ndenge ya kiote baya kiote jamais to ebi makamona no bebo ki to vali na bango boyende na ko cité penza ki pasteur tel a ebi nga na travailler na yo na travailler boy mais comme ça témoignage moi to tchana ba komba ba te zate na lobi ya ndenge wana eza neti polémique te ou beto pe lukane telo ko musute alors à partir à Kinshasa awa na koma kiti ale na bandi côté ya l'église moko apesinga na Kingabwa pasteur a déplacé ka kende mbada ka saini ko sundola lo sambo dito bande ko forcer yango comme za masambo yo et se reconnaître qui est fait que yampaka préféra ba route to bandi ko sala na pa moko na lali na butu na moni ba yoko tala ngai comme déjà na comme qui déjà pasteur qui nazo ya même bateau na sala ba diacre na moni na ndoto ba yoko bisanga na diacre ke
to benga ka do ba frère yo bo pese mo sala diacre mais na comme diacre chrétien to benga ka ousier to benga ka ousier wana yo comment nga bon Komba tata bazali banlongi. OK Voilà. OK aya bisinga bi papa eza na motalinga mona yo ça va motalinga mona nga yo OK kotsai moto wana ye to fandi na salle prière comme l'habitude ndenge zalaka après na tuni papa oye albi na ye komona yo mbala moko nga na zuma loba na biso na lobi omondi biso na kati église de noir biso toyebi ke papa Simon Kimbangu azanzambe yesa la pe bino boyebi ke papa Simon Kimbangu azanzambe na kati ya ndoto na bandi kolobela ye alors biso toza ba kimbangiste mais elere libunga graveze pa ina bino bato nzambe mpungu do bozo sambela papa Simon Kimbangu mais bozo nier existence ya église na ye au lieu bo se ranger ce qui veut que papa Simon Kimbangu nzambe bo se ranger na église kimbangiste parce que ezali église na ye message makambo na nyonso za na kati église kimbangiste ndenge nini bino bozo belela papa Simon Kimbangu bozo kumisa bozo sambela ye mais bozo na kati église kimbangiste te bozo na kati ya libunga grave On mpe kamba te. Biso nyonso to se Na koti na kati ya ndoto. To se ranger na église kimbangiste c'est que miso na biso nyonso feta la nkamba wana kaka na kati ya ndoto. Na kati ya ndoto miso na biso feta la nkamba alors devoir na biso ezande pona nkamba faut to tonga nkamba parce que lelo oyo toza ba remplaçant ya esprit oyo ezalaki pa na Esdras amona kiki Jérusalem batumba yango bazikisa yango afanda kakimia kote ya salaki alelaki mais jusqu'à mokoza okelaki ma pesa ki responsabilité kaka de kotonga sur Jérusalem alors que lelo oyo biso Jérusalem na biso zankamba il faut totonga yango mais soki bino bozolo baki nzambe mpungu papa Simon Kimbangu nzambe na bino to se ranger l'église kimbangiste biso nyonso boya bokuta biso na yeko sutuka oh Jésus Christ nzambe na mutaki kotelo na ndoto lobi eloko te yombala moko te kaka ndenge na lobi ti ndenge na CBC yeko ba ki sutuka OK na sutuki oh Jésus Christ nzambe Abraham quelle sorte à songe na bandi sikoyo ko examiner Seigneur na yebiki papa Simon Kimbangu asa prophète biso na message tozo ba vraiment que asa prophète envoyé de Dieu mais message ya yaka koteya abanote yango na Kikongo moto pe akoma yango azate exa torture à l'époque de colonisation do bato babanga kido na ba souffrance parce que message na ye akufa na yango église kimbangiso na yebi lelo eza ya papa Diangende eza ya yete na ndenge ba komisi nzambe bo ndenge ni makambo boye soki ezali ke na moni papa Simon Kimbangu là ça va na yebi ke kolota mosali ya nzambe kolota mosali ya nzambe ezali présence ya nzambe eza visitation ya nzambe mais ndenge ni ne komiti na doctrine ya kimbangiste kinalo baki obiso na église kimbangiste do nzambe bon nasalaki prière na telemelaki esprit d'idolâtrie soki eza na esprit moko be batindi yango po iluka écarté nga na chemin na telemelaki yango pendant la prière na telemelaki molimo idolâtrie bi papa Simon Kimbangu akufa apola pe na ye alors nga nazo sambela nkolo Yesu oyo akufaki mabele sanza ye esprit oyo se répéter lisusu te na prière wana pa esili bon nzoki en conscience te na lali na ngai tango na lali tongo pe talali na mona kango lisusu te na badaki koluka na misala ya nzoto kote to debuyaka na badaki ko teka mbisi na Srabak na termine na habite 2 jours na zokende dans copite na kenda no koteka na zokende pas comme tozana kingabwa na BAT na entrée à cité du fleuve wana quartier zakuna doto longa na biso kama kolopo inutile ko za transport toza pembeni na zo yana ngapa po na koma na baramoto na kota na komi na ka ya force navale na komi na ka ya force navale wana avant comme force navale ezalaki na soki omoneri moko ya kimbangiste ezalaki wana omoneri militaire
na ebite soki olongo soki pezali OK ta na moni photo papa Simon Kimbangu na kombo wana yo moneri wana na oki aloko moko lobi kota na no idée moko lingi sa neti na boya na mona neti image ya moto moko koti kokota image ya moto wana koti ale do ebendi nga neti ko benda ngape na koti ta na koti na moni mama moko abimi apesi nga mbote mbuta bonjour bonjour mbuta pende yeni bon abi ozoluka ongo kutana papa pasteur na bi ngana kutana naye akeipa akobenga na mona bisinga lobi papa monie na biso ye pia ya mbuta bonjour na bi bonjour na bi on dirait mbuta nga bango saneti comme moko babengela ka bato pona mone se répéter bon ça va allez ngomba tata tokei papa wana tozana peka ka boyaka olobi nini nabite na za makamba osola nayo tokota na biro tokoti ni nabite ngana za pasteur a message metala likamu na moni lelo na butu ndenge na lali na bandi ko expliquer ndenge na lotaki tala ndeko moko na loti ndeko moko ye komona ngami na komote ya ye yo mutaza mpungu biso za bandi kimbangiste biso nyo sengali to se ranger na église kimbangiste biso za ba église biso za bato ya église kimbangiste alobi na nga lobi makambo lobi wana eza na niveau na ngai te ngai na yebi kaka siko na zo mema oti na centre na Bongolo pepo kani salaki Bongolo makambo wana bandi na la 2008 lisolo na zolo ba oyo la 2008 ona bani komona événement passe kutura abi nazo kele kotiko na Bongolo sikoyo osola na bakonzi ko omoni ndenge na bita problème za titoke Obosani ke banoki le cop ezaka na mutu lisusuté wana moni mona nzambe ndeko mkokamba yo OK alobi bo simba transport na yo oyo parce que ngana kotika kuna ngana koso donc il pas toujours moto ngana eti victoire to baluki ya Bongolo to komi na Bongolo to kuti mama moko ndaza la ki secrétaire mama ngoyo nazo paso batia comme ça il ko ya fiki so na batita ngoyo ndo akomi ya OK maman général sikoyo mama na ya mbinga ndenge nazo bali solo yo soki alandia ko comprendre na la 2008 na expliquer pe ka tana biseti ya lobi papa ta on a komi na bali ko expliquer mbo nani omonia bisa lobi azamana ka papa yo ka lisolo ndenge ça siko ta on a lingina bana ko bisa lobi papa zelanga nano na mena no shi na ngayo parce que bana ta on na tshelo kana ba yeli lipa shi fandi boye longoli chasse pa abana olia lipa ji ndenge ezaka mulangi ndenge za boye sauter ko ina mabele ka ndenge za yango mkoda levite donc papa lingite yo kana no ba yeli panzani bala moko na moni mobali alibuta na moni peza photo do mobima photo te na moni peza papa Simon Kimbangu oyo aliputa wana kaka ndenge dessin na ndenge zalaka ye mama secrétaire azaki ko sala nini bon ye asimbi lipa na ye alinga bana ko mela ji na yo wana ndembala moko molangi matie kweye panzani ensemble momoni événement nazoloba soki azolanda témoignage ya yebi lisolo na yebi se na lobi papa Simon Kimbangu yewana telemtala yewana mais ya zo mona ete lobi yewana siko lobi nini ngana lobi te yende moto sopi masangana lobi ki do liozo na makambo na valeur yozo valeur ndeji na ya ngana sopi yango mama le papa na sopeli ngai ji ali misanga mama na fuka makasaka bolibise pana papa biloba kasi nde na yebisi eti alobi ngai pe likambo yo na ndenge eza pe na niveau na ngai te abi na ndenge na moni eza pe na niveau na ngai te mais o nga na yebi ko saleza nini na yebi ke moto keza na centre d'accueil ezo ya nga na zo kotso zo kende nkamba oke kuta na ye moko papa oyoki na bi na yoki olobi nde na bi te problème za te ozana mwasi na bite na zana mwasi te ozana ndako ya yo moko na bite na fali na bandeko ay bo problème za te ato komi kuna ozana ba numéro na bango na bi abi ata komi kuna ko informer bango problème za te eza makamanza me poso ozongi na ndako monere mosusu sata tie bakal oyoki na bi problème za te to fandi pa idée lisusu ya bomoto zongi na ye ko sala wanini donc ngana koma kenen kama na kenen kama ko sala nini bonga pasteur a message siko na nkama bango pe na ba film na ba chaîne na bango ara telikio na monaka
donc ba filmer nga image l'équipe ko bande ko ba bien aimé ba mona pasteur comme na kamba asali nini donc na ba do raison et là ko ni peut sali boy de esprit à séduction vraiment donc zwinga pe comme singati les esprits à séduction Nzambe bala moko bona ko yebisa ite na bimika ndenge zala ka ofani na moto boyebo asaide tiko bima ya zo sala albi azokoma na mbo makabazo sala ali ngape na bimina ti na olukelo ku be na zo mo pepe libana ko na bimi pa na kompe na porte na bimpe na porte na zongi simiso Natalie yazaka na kati kuna na bibo ça va ici na conscience ko tambola mu ke transport ale na koti na zo kingabo izame ale na baluki na kumi na ndako et bani ndenge nini vraiment na koti na prier na keale na bani pe côté ya l'église na pokwa ti na ye kozonga na butu boye na ye komona papa Simon Kimbangu ya liputa wana penza boye ayebisi ngalobe moni yo ngai nde moto na memaki yo kuna na yebiti ndonga na memaki yo kuna mais sikongo ngekoki po yo salela ngai yango na ye kozwa yo oba na kotatola kombo na nga na kati ya lingomba na nga na kati ya église Kimbangisi do likambo nga na lobaki ona lotaki na ndoto na zoloba donc komi ya boy wana zo resona ndoto yo komi mosali na ngai ndenge zali akotatola kombo na ngai na kosala makama minene nayo oza mosali na nga monene ngongese ko kinga moko moto na memaki kuna na ye kozwa yo sikoyo nga na zo selona nkamba donc okimika kaboye na likambo nini bongama nazo selona nkamba na sutuki Nzambe na nguya nyonso Jésus Christ Jésus de gloire Nzambe Abraham eza nini infiniment boye comme usala nini navanda na tongo wana na fandi tozo sola na bande copain nazo mwana ti moto moko azoleka boye na sentir esprit moko telemi singa neti telema nakota na ndako boye ye wana telemi na moi nazo zelona nkama yango na ekozwa yo Nzambe na ngai na surtout asa wapi mais esprit na fuka mikaka na bani ko prier ti ide moko tala bite na koza solution likambo ndenge nini Nzambe na longwe na ken église na fani ka église toute la journée kuna prière méditation dans zotanga ba brochure ya frère Branham pourquoi le tosambeli na zongi na ndako taona nazongi na ndako nazongi penda na babuti ya ba 20h donc na commence neti kokima vomena za ngata na église kuna na ye dera kolala kokina koti kolala aye lisusu abi papa na ebiso na zozelo na nkamba yo za mosali na ngai koto ese sili mosalo ngana memaki yo pe koto yo e sili na yango nazo zelo na sutuki butu ana bimela ngai 3 fois donc moya kolala ezate na la mukilo kana salaki na mwa mbongo na ngai na sa seconde tena kene Brazzaville so na vandi kaka wana kwa kene nkamba siko ba bien aimé ba komona ngai na ebite na ko expliquer siko bande kwa message na ko ebisa bango nini même ndenge na za siko lisolo na ko banda ko betela bango ndenge nini e bandi pe ndenge nini na eko kati ya Brazzaville ya briske penza briske na kati Brazzaville na komi na Brazzaville na fandi penza na fungo l'église première église na fungo la kiango na re Mikalu na kacha Mikalu na re libanga talo rikomono okoti wana 67 de place na bandaki banditi église pe comme monene tolongwe wana tozaki wana kacha ndako toke na riluko na komi na wenze de église komaki ya monene alors na bandili suko mona elisusu alube mbone loko ngana sepelaki tango vraiment o sepelaki ko ya Brazzaville ngande moto na salaki makambo yonso po yokoma na Brazzaville ezande ngai etino ngana memaki na Brazzaville na yebaki mena moni sikoyo ngoge koki mosala ko oyo akiko sala ko tope koki déjà bana bazwami ebele ngoge koki tina na sali boye okoyeba ngona sema parce que tango yoko bana kotatola kombo na ngai na bisika nyoso yoko maki oyo bana na ngai bazawana bo bakolanda yo sikoyo zonga na Kishasa nazo zela yo naza na ndoto
Nzambe. Makambo se répéter le souti koto, ala ndinga le souti koto. Donc nasa la boy azobi melanga ikaka. Papa. Nazo zela yo. Pa Nathalie Abino. Na longwe na Brazzaville na kena tana beglise mo na fungola na nzela mboka. Na komi na mboka moko pembe na Zambala. Ayo lisusu. Nazo zela yo yakatokende. Mena sepende ngoti kotopo. Omoni pe ba événement na ngaba bisika na ngai na sala ba miracle kotopo tango bando kotatola pena makambo oyo. Ozomona na sala koto. Mengoge kokito zongo. Nzambe. Et comme menace modon nazo va na biso kimiate. Moke abimeli ngai. Makolongulu kana liputa kaka ndenge azala ka ndenge bomona kai président. Papa José ba ebeli na identification ya Papa Makolongulu. Yepe suka Papa Makolongulu. Makolongulu kaka na liputa na yo Mobali ya liputa. Ye mobali ya liputa. OK. Donc Papa José Papa Makolongulu. Ah. Mobali ya liputa wana. Sikoyo Papa Pichu, à quel moment ozui mokano ya ko exécuter est-ce que c'est kama? Nasina koma kinkana. OK. Veut dire tango na moni leki nazalaki pe na mbongo. Nazalaki na mbongo parce que e koma ko komona mosusu boye aya ebisinga lobi ke ka moko yango na zoya. Mais sala boye mutona ko lamuka. Na sutuka boye akei. Iye mobali aliputa wana. Musika to komona ka bazoya na ka pezo zomona kebembe. Tali na ko sala prière boye ti na zomona posisa ka bieto mona na koti na sali ndenge ya lobaki wana. Ta na sala boye muto lamuki. Donc mon tapé sur formule obikisa mutu. Ye. Obwa kisiango. OK o sali formule yo. Akomo pesa ba formule. Na komo sala ba miracle. Et comme sungangai na comme même kokuta na ba ministre ba konjamina na Brazzaville parce que ba comme ba petit moko penza za makasi donc ba comme benga ngabonganga na Nzambe donc wana bonganga na Nzambe penza donc yé pa ina ye tikotake OK tikotake wana ye motazo pesa ngaba code wana Papa liputa wana siko na comment comprendre que asa makasi mobala liputa donc na comment comprendre que te heure moi na vana bi c'est que Nzambe mais si koyo esprit de Nicodème donc nakotike église na ngai ndenge nini pona koma na kimbangista ngo ba mona donc nazotala niveau eloko nazo lo balelo mama journaliste ezali kambo za na nzela toza na baninga ebele o baza na ba reve na église ezaka comme na message te na église penza même na message ba yebi ba musupe ba sokutana ka ndenge na nzota to la boy ba musupe ba si ba moni mais olobi azota kotika commerce nini na kotika ndenge nini place na ngai zokosela ngaba nazo vivre nakede ko banda zero kul nakede ko sande do esimbate donc ngana ban ndenge na zabwe na za superstar te na sande mondimi papa kimbangiste alors namona ki que ça ne va pas na yeko sa ndeni ni na yeko kima na ke Gabon comme na sala na mbongo na ngana na ke Gabon to solo na papa moko na sala délivrance à faire menaye bato wana ko kufa na sala événement penza or que yemo tapesa nga ba code nyonso wana yema mobile aliputa wana kaka ye do likamo nyonso komona kaka vai sale ma yifa yebisangai ndepe na koma komona ndenge komela sala boy na ko sala kaka ndenge wana formula pesa pesa nga mingi kaka mai omoni bato wana okoyebisa bango batia mai na pompe bapesa yo okoyebisa bango bakende toka mai ata ya mosolo okozwa mai wana okosala bokomona likambo esalemi d'après bisinga lobi formule nazola kiso ya mai eza na ngongo oyo okokoma na esika ya mai yango nde okoyeba ke donc ntango mai wana bazopesaka yo ntango nazobiso ke esala prière ntango nazosala prière nazozwa mai wana nazolongola yango nazoremplace na mai na ngai kuna dezosala solution mais okoyeba mokolo kokoma na nkamba comme na umela kipe na ngana Kinshasa te pona yeba ba nkamba ngona ba mai na nini famille na biso pe tozata na lisolo église kimbangiste te mboka na biso pe tozana église kimbangiste te donc na kimbangiste te alors na yeko kende Gabon tant na ke Gabon na solo na komi na Gabon na bengi patron wana yaza na Allemagne mais ferme na ye grand frère de motazo géré mais tango bato bakoma ko kufa mi tukezo kufa tango ba ebise kete ya na ebise kete na kutana pasteur moko za makasi nde ya longwaki na Allemagne ye to kutani na ye to solo nde na sali mosala wana tango na moni ba événement na ba menace wana
tana comme na Gabon na bengi abi sikoyo oza prêt pour y en Allemagne na but d'accord abi ça va kene na Franceville na capitale économique na bango côté libongo côté masuo yaka nde na kei to sali ba démarche wana etikali kana sela kama masuo ya pona sa nini na ke na Allemagne na butu na lali boye mobala liputa yeko ya lisusu abi ozo kende wapi omoni bamboko yo lingo bana kokende ngai na komemo na bamboka wana me na komema yo na litato lina ngai mais non na manière oyo na ebisi yo depuis kalaki kote oyo mosala eza lisusu te mais moyen na souffrir yo eza te wana zo sungaka yo mais na sepeli ndenge okomi na mboko ponga moko moto na lingaki okomao enga moto na memi yo mais sikoyo tozonga okokende te tozonga nga moko na sina bongisa banzela wana mais na yebi nde na kosala yango pona ndenge oyo kotambola potato la kombo na ngai parce que litato lioyo ezokende mokili mobima oza na mosala monene ya kosala pona ngai e oza mosali na nga monene ngonge koki yo tato la kombo na ngai awa bona bana kolobela ko na ndenge malembe ko bondela ka yo kolobela ko me na ebisi yo ki na che stop lobi nga na zolongolo na mboko na sutuki oh zamba pranami moni mwazongi lisusu na ye ko benga revera baruti personnel na bengie zole kapenza te na bengie lisusu pa azo solola na benga lisusu azo solola boye soka fungoli penza connexion ko solola seki akosa na epemeta banda tongo timemba 11h kandenga sana telefone azo solola ka na ko benga pasteur mususu na juillet na mina uti ko benga beka mezo le kate tala likama na zola taka papa Simon Kimbangu tala na bika papa Simon Kimbangu ya lobia oza mosali ya Nzambe oyebi makambo ya Nzambe bien je pense que yo Nzambe pi atali sakayo so qui omoni présence à Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu Nzambe sala c'est que présence de Dieu Nzambe ya ko pesa biso message alataka image ya basali na ye siko sali nambi te tala kutu kobi ya ba doctrine kimbangiste donc akome zonga ndenge nazali boye nanga kutu nazala programme ya voyage na kenda Allemagne mais azolo bananga ki fona zonga na kenda nkamba donc ngai na kotato le do bamboka na kokenda kande na litato lina ye kotato la kombo na ye alobi non c'est l'esprit d'idolâtre il faut toi attaquer esprit wana abi ça va na kobenga baruti pa ayeko benga ye ngape na yeko benga ye to sololi ngape na zuye d'après pasteur na bina zuye albi ça va donc ko sala programme ya prière il faut to sala 4 jours ya jeûne to benga na esprit wana mobala liputa de to ko sala prière wana 4 jours jeûne sec tolo nase olalika boy ka connexion à téléphone kaka 4e jour et sili na lamuki wana doso zaneti place ndeko na biso cameraman azali nazo mono flou 4 jours ata banjite brosite loko moko te maite sec do nazo la mukana kolenga batielinga rouge tia rouge ya moto makasi po bapota déjà ise sali na gorge nazu yango batielinga ka boy na simbi yango bopona na sali prière na simbi yango bopona mela na oki motabetinga na lipeka abi okomi makasi omondi na kotise mabondeli parce que mosala oyo zo kende ko sala eza mosala ya masekite kokuta na pena bakomeka mandenge na ndenge akuto zokuta na lokote natala boy mobala liputa abi na sepeli ndenge okoti mabondeli mais mabondeli na koti na zo chasser d'esprit wana tozo benga na yango mais ya lobi na sepeli makasi oh bozo benga na ye tozo benga na ya lobi na sepeli makasi na sepeli makasi parce que mosala zo kende ko sala mosala monene yango wana vraiment il faut ole na mabondeli ndenge wana yo lisusu nakoma loba na ye peza yo lisusu Nzambe Jésus Christ le esprit le qui amène à makasi négocier na biso que zo répéter nazo affronter nazo attaquer nazo kota na prière à combat natana bis non trop c'est trop na yo ko ça la prière et à combat na psaume 3 psaume 35 psaume 109
na ko accompagner ba psaume wana donc ça destruction na ebi ke bosa la quand même psaume 3 ou psaume 35 psaume 39 nde sika suka ya likambo oyo ba penza ke bana na eba tika la bitike mwasi na yatika la veuve bana na eba la maudit donc prière moko penza ke mi colonise la mokuse so ko tangi na psaume 109 komona makambo wana donc na lobi na lobi ke sana bato voilà bakende mama mwilo longo wana so bana lobi ke bakoko na yo wana u bazana kati ya science ya diange na wana bakufa bangonyoso mikolo ezala mokuse oyo nyonso aza na nsima esprit oyo azotilika kango kote na ngai bango nyonso bakota na nsama te psaume 39 otindikeli yango mobali azli 39 na bandi na psaume 39 na kei na psaume 3 na ye koclôturer mpenza na psaume 109 bana na ye bazala bitike mwasi azala mokufeli mobali ozoyoka mpenza ke mikolo ezala mingi te alimwa kombo na ye sila na papa mbenza alimwa nyonso bango nyonso bakende fuma ba nyonso ba conseiller oyo spécial bango bakende parce que bango ndewe bazozo esprit wana ya science papa diange na tikela bango ya kobenda ka milimo bato po babemanga la faire na bandi ko détruire ti na fimbo na bi na sala prière ya fimbo to sala prière wana fimbo kabi na sala ngo pa na suka na yo kozo écriture Jésus bengana ki bato na kati ya temple asala ki fimbo na fimbo wana na tourner sango na biso ki aye lisusu akomona événement na sala prière wana pas ici na la concentration na mona boye consiste kananga kada sisi prière pas même 5 minutes na mona boye moto yo wana sokota pezana ti ndenge mo pa yakota kadanda natala bi oye atalingai azolo belo kote na bi bon ça va le ko oye awa nde suka ngana yo nga David yo Goliath na telemi siko na bandi ko sala prière na tourner pa na komi place ya zali na tomboli fimbo wana yo molimo ya idolâtrie o baso tindika yo pa na ngai esprit mauvais soit disant Simon Kimbangu nazo détruire nazo chasser yo ndenge moko yo sapazaki bato nazo paza na bomo inanga na tomboli fimbo pa lo kwa nde molagi zali boye do fimbo eleki dans les vides même otatelemi fimbo eleki epenza boye kolekeleki epa inangai pa naza na cicatrice awa nazoka cicatrice ezali awa na kriya penza oh Jésus Christ naza na cicatrice cameraman sunga ngana yebi yo oyebi yango ngana yebi ndena za boye déjà connecté wala za makambo afi makolongoli donc fimbo yo simbeli mobali eliputa ezongeli yo yango yo cicatrice yango nazolakisa mais ezali somo pota munene donc soki ezwaki vie makolongoli engeza mobulo ok eleki na katikati eleki epenza neti ndenge penza nayebi na nde nakokoloba te do eleki epenza ya telemi fimbo eleki ye neti moto aza te esika wana eye kobetanga mona kriya penza o Jésus Christ eza babraname kimbango aleki yo nakweya ezali mpe jour ya koteya kuna penza mbonda louange yo moko yebi louange penza ndenge tokaka penza ezobeta bazela mosala ya nzambe badiakre baya mbangu baya kotala boye tala makila pota ya maseki te te tomemena hôpital aye lisu kotela malobi makambo hôpital eza te nga nazomona ye nazoyoka bango bazoyeba eloko te abifanda kimia nasali ndenge wana parce que namoni trop c'est trop olingi okoma na niveau moko ya koexercice comme oza teti bon nazotikelaka ota namoni ke ekomi ndenge mosusu ifo na banda kolakisa siko ke naza nzambe okobunda na nzambe te yo simba fimbo mpona kobeta ngai oyebi te na minute na kolongola bolimo na ope na kena yango nayebi soki nga moto na mema okoto da koma olobela nga mpenza na ndenge ya kanda alobi makambo hôpital eza te likambo te naza na mosala na yo ebele na Kinshasa nazosela mosala eza monene oyo kosalela ngai yango wana nalingi kolongola yo na bomoi te mais naolakisa yo kisi nazwa kotikela yo kisi otya yango wana pota nde kokauka ekoumela te mais pota oyoka pota
ah nzambe na ngai oto ke l'hôpital na bité botika nanu na komo banga parce que na moni déjà que ah putain na komi na danger so na ça l'air c'est na kokufa moto za nzambe pa na bité bo sala nanu ma moto mungu na sala nanu tozana kisi na biso ya bokoko fleur yango esaka pembeni awa na kosalela yango donc na l'équipe on a le lenge wana pa basaliti ote ese juif venait donc babengi monganga moko na lobité venait de ces aya ko katana problème ezate toza ba pota moko na ba village na biso salema okuto lokote ke ba venait katana mais to sala kana kisi wana bomi tungisate ti ba tango parce que zalaki dimanche à partir de 16h nda zinga pa comme singa place moko biso fleur tout a yango kanga yango na kiteni et ça la 2 jours ko fungola ngote 3e jour de fungoli yango na kanga yango ti 2 jours 3e jour na ko fungola nde na moni pote ti kalimu kie do ko ndima te ke pota munene zalaki wa na ndenge kauka. Merci beaucoup. Merci Balandiamega Matimbangu télévision. Na lina koma na suka iselanga na koma kaka na suka parce que za itatoli mususu ya makasi nde na boni ndengo ana nazoki lisusu vraiment eloko ko sala te na longwe na Gabon na Franceville na eti na Brazzaville tango na Brazzaville na ko zo invitation na nganga nzambe mususu peka message na eti na Kinshasa wa kokoma na komi na Kinshasa wa ale ti Tanzanie na Dar es Salaam tokepe kuna azaki na église na epe kuna le na keipe na sali mosala kuna parce que na ministère na sa apôtre révérend yebi biso na église a message apôtre za moto achaka molongo église soki zana ti boye ya ko eba ko dresser soki établissement ya ko même mater yebi nini ya ko bongisa l'homme de l'ordre alors kozonga na ngai na ye na Kinshasa wa babenga lisu na Brazzaville comme déjà na cheki chaise na ngakuna pona kima ki ba menace na ya mobile aliputa na kotoyo donc na koma penda na mbongo ebele na sombi ferme na ngai bo bazana kuna bayebi na koma mena ba taxi comme na ba travailleur il fallait ba benga ngaki na kende makamoko pona ferme na ngakuna de na eko kende donc position à vie pende de la qui a revanda stable donc na koma penda patron donc na koma penda ki nde nazo bana ke na ye na Kinshasa veut dire famille bazo ya penza de nazo kabela nde ko oyo ayina problème nazo résoudre ba voyage wana pe nazo tamola ngamo kote na koma ko tamola 3-4 personnes nazo ki pepe ba ndo na koma ki na osimba ki eloko nzozaki na eloko nzoto te Nzambe Abraham kaka mais Nzambe Abraham ango donc lipambo li wana zo utepa na mobile aliputa nde tango ya komi komemelanga baka wana mososo mona zo mema ya bana ya bakonzi ya minene tango evenema zo salema o mosa mokonzi o ye moko mokonzi do même boya ba misala do tango nazo sala tango azo bisanga ka komona moto moko zo ya soki aye senga kombo na ye yebisa ya kende après 2 jours voilà musika tana mona moto yo te na ye na likambo bobo ba bisinga yo za makasi bobo na biwa savatika ngo to kobandela nzambe yake yo komona d'après ba no bisanga sala boy yebisa boy donc ezo salema ka ndengo wana ata ba ena moto ke moto wana zolo bata zo lia te nini mais so na biso bango kaka ke après quelques minutes akoyo kanzala eko salema ka ndengo wana mais moto apesi nga kode wana moto mobala liputa nde esika na komaki na bambongo ebele nde yango adota na zo sala bevenema wana nazo senga te me bango moko siko bazo mona ke non donc baso pesa ngai ndobo ngeko baba ekangela kiyo précisément Brazzaville, Dar es Salaam, to Kinshasa, ndogo ekangaki na kingo mimi peut-être bike awa maisi mati suki sikola salini na kende. OK. Na ye na Brazzaville ndenge na uti Dar es Salaam na ye lisusu na Kinshasa wa na benga na kei na Brazzaville na résultat pe makambo ezalaki kuna to sala wa mindele wana bon wana za ba vie privée ya ba faire na ngai nde na ye ko zwa lisusu voyage ya kokende Cameroun. Tawana kei Cameroun siko na longo na Yaoundé. Na tiki église na longo na Yaoundé na zoya siko dare na zoya na côté à Douala. Na zoya na côté à Douala na komi na mboka moko de place ndobo kangaki ngai. Nazalaki accompagné na 3 serviteurs.
Tango to komi wana na mboka wana sengela itola na mboka wana. Petit no tolala na comprendre te. Idemo ko yeka totele manana. Totele mi wana pa to côté na restaurant tolei eza mo mboka moko eza moi cité. Na ko sa ngaka te. Nazo mona to kolala mais tozo fungola l'église na mboko. Bisava. Toke to moni mo konzamboka to pesi droit na ye, to pesi la presse na pokwa ba beleli. Sala zambe ba ye, waza na likambo, waza na problème maladie nini wa kende wa ti bato ba ye. To sali pe prière, to bondeli ba musupi kaka wana ba moni ba miracle. Selon nombre de personnes ye mobile aliputa pesa inga kelelo ko sala to pe ya 5 pe. Papa na sala ngani ndengwana. Et salemi pe lokito kei. Tolali, tongo etalani na ba après-midi à partir de 15h na koti ko se reposer pour na yambaki bato mingi na tongo. Yo moko ebika ka ke mosala nzambe akome a sali pe makambo donc bato ndenge bazoya sango ekei. Donc na senet ko se reposer na ba 15h wana. Na sala kaka nesi na la boye na moni nous vraiment donc nous servons Dieu. Moi je suis pasteur et abandi ko expliquer nga ba grade yango na eba ki pété parce que nous sommes des églises kimbangistes, mais une grande étonnante, regardez ces villages, une grande village, mais il y a seulement un seul église kimbangiste. Et vous connaissez bien l'église kimbangiste, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces doctrines. Mais hier, nous avons entendu qu'un serviteur de Dieu est venu pour prêcher la parole de Dieu. Donc vraiment, nous étions vraiment contents parce qu'à travers vous, il y a quelqu'un qui sera vraiment attrapé dans votre message et de servir Dieu parce que nous voulons vraiment notre village soit vraiment donc animé par l'Esprit de Dieu. Mais comme nous, notre objectif est que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous a laissé devoir d'amour, d'accueillir toutes les personnes sans distinction. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de toi pour t'accueillir et pour te saluer, te dire soyez les bienvenus. Alors, pasteur kimbangiste, non seulement avec des paroles seulement, mais avec un petit geste, abimisi biloko bayaki na yango, na mo enveloppe kitisi. Ah! To prier Nzambe do sala kinga esengo vraiment to zoki peut même ataba 30 minutes ya ko solo là. Après ba keita on ba keina. Église kimbangiste pezana na ba niveau ya ko sala makamba bodo ba yambaka pe ba pe makamba Nzambe vraiment ndenge solo ba masolo ya Bible. Ça va. Eleki na yango na kipe na ngai pété. Tokomi butu tolali, tolala boye, mobala liputa yeko ya. Abe omoni ndenge na yeko yamba yo. Omoni ndenge na yeko yamba yo. Na ebisaka yo kuna ki stop. Mais awa na ebiso ke côté mosusu yo ko kende. Isate. A penza na bloqué yo. Et na yebi nino ngana kosala po yo ko kisa devoir na ngai. Alors lobby ngana zozo ngana yo ti Kishasa nkamba. Soto komi na Kishasa nga moko na koya kozwa yo na meti na nkamba. Lobby na tongo yo zala wate. Nalala même ndoto. Yasuka azobisanga lobby tala Nathalie na loboko na yeko to na moni ba komi acte chapitre 22 verset 14. Alobi écriture wana lobi ni na moni pendenge ba komi yango résumé na yango. Les dieux de tes ancêtres t'a destiné pour connaître sa volonté et avoir les justes qui lui servira du témoin auprès des hommes par les choses que tu as vues et entendues. Abi nzambe ba koko na biso sia pona yo. Po yo osalela ye okozala po mona moto na sembo pe okozala motatoli ya kotatola makambo na oyo moni pe oyoki siko ozo zela nani maintenant que tard de ti ozo zela nani tellement batisama banda ko bela kombo na nkolo alobi nzamba bakoko ngo yo yebi ye ezangai nzambe ya bakoko no ezangai na sina pona yo abe omoni tino na ebisa otino ngana memaki yokoto yo ezale po nazwa Bible na tiango na mutu na yo endengo za boye nazwa Bible na tia yango na mutu na yo
ndengo zosonga moto nyoso akoya kosola na même aliye na question ya ngai kimbangu yoko banuzo ba référence kana Bible kana ndengo fandi zo ya na mutu donc moyen mota convaincre ope na Bible zate muta okukape yote ki bosa na débat ya Bible parce que na mema ki opo oye ba nyoso zo le kakoto po oye ba kolongola bana na ngana kati ya libunga o Bible bungi sabango o mema ba ona kati ya lingoma na ngai mobala liputa abi yoko bana kote ya bato po na ngana kati ya Bible o bana talisa bato ke na bato ba ko bakayete l'histoire ya toi kimbango ko mama na Bible ngai soki olobi na kotinda ba verset ok alors tanga lobi ndengo wana alobi ngonge koki telema nzambe abakoko na ngai yo na sina pona yo yango na peso critique wana po yebaki Bible wana ezande maloba na ngai me mondele nde a changer yango pona do sikoyo azuna neti ya bango keza makambo ya azunde kotoyo asali ndengo wana kapo moto moindo azala na valeur te lobe sozonga na la lina ezo simbate na bimiti na salon na lo na chambre na nesi na salon na la kaka ndengo wana ya tongo etalani donc na sentir vraiment mabe ki initi na sali susu na mboka na zonga na ngai kaka na bengi ba frère wana bite nazo tika binu o na yakina bango na bango to sololi baza ba kimbangiste bayaki ko yambanga baza na église de mboka na mumezaka na église moko ya kimbangiste alors tango bayoki lisolo ke mosala nzambe aye kuna donc nde bayeko yambanga yi après bazongi na église na bango na butu ye mobali wana liputa makolo gulu na liputa na ye wana alobi ke ngai nde moto na ye ko yamba yo bopo oyeba nde apesi nga na verset wana abi nzambe mososa te nzambe abakoko na nde ngai na ebite soko tangi na Matthieu 1 verset 1 na ebite so mona kombo ya koko na moko esakuna po oyeba ke nzambe abakoko na ngai tozonga na lamuki na tongo na bengi bandeko wana na fanisi wana habité. Nous avons déjà commencé l'œuvre du Seigneur dans ce village. Alors pour tous la aventurier tous on peut prouver pas dans embêter nazo tikabinu. Si on a bana ko zo bango mi kana likamaka recommandation. Pour moi na lobaki papa Simon Kimbangu ezate. Mais ça na mi recommandation à comprendre que il y a un recommandé par l'esprit de Dieu. Oui, naza recommandé il faut na comme na oyo. Donc le il faut na longwa. Lokola bayebi ba makambo na ngai ngezo kenda balobi papa problème ezate na zimbongo na tikeli bango bosala mosalati bosala même à 3 semaines après botala ndeko moko bokomona zo ça net ko mériter botikeli na comme responsabilité ya koyeba ko exhorter baninga d'après on va voir beaucoup tangana oyo siko kende na bite na komo lukasiko na cadastre nzela na komatina weso wana nde Brazzaville ville na bango eza frontière na Cameroun na komatina weso na kati na pa na koma na weso so na komi na weso na kolukaso banzela ya kati pa na koma na nzela ya Gabon oyo ya Brazzaville oyo kenda ka oyo ba taxi sala ka oyo koyo bunjo nazo yango se sana koma na oyo na sala peka ndengo na papa ti na komi weso pale na komi na mboka moko na lekiti kofuta kaka ofuta moto Jakarta memi yobo ya place osali bodo ti na ko koma na nzela wana ta na komi na nzela wana na lali na mboka wana babengi nga taximan moko to sololi lobi to soke na bisava nde to yoko zo makolonga na ye na tongo ale to ye na zato zipipa mamoko po bango kuna soki yo course na yo moto kota te. Mais maman wana bazokende ka moko vraiment sérieux à l'hôpital na zubango tezo bango na konti na ngai to komi na mboka moko ava ko mboka Jean-François Ndenge oboyoka ya la police ya Brazzaville mboka na bango obuya avoko mboka wana po kuna na yebi kuna pe na yebani na Brazzaville nde
tokomi na mboka wana taxi esali nini ekufi taxi ekufi ndenge nini afa tokoma mboka ngo ya buya mo mboka moko boye taxi ekufi ya ndenge nini ameki biso na kati ameki ezo simba tete chef bokita tokiti aka asengelinga kiti na fandi mama na watandi maputa na mama balali na sanzete ya safu abengi moninga na ye moko comme sanzela le kaka baebani ba chauffeur ba mécanicien abengi aye abini nabi tala nano dérangement na comprendre atali boitia komona pièce moko eza ya kozika alobi oyo vraiment donc ndenge zala ko tambola isute mwana bala na tia mboko na mutu pièce yango pe cher bina osande abo chef na pesa mbongo nazo kusanda mbongo uluka moya kokoma na oyo pesa komi déjà pembeni na bite pièce yango eza combien alobi tanga alobi na fungoli saki na zimbongo wana na pesa papa est-ce que okosunga eke yo loko za mécanicien ko kosoma pesa yango abi oui okozango wapi alobi na owando pe distance owando ville monene na pesa isu na transport comme naza na mbongo penze bele na pesa na transport kende somba yango tozela yo na ko tika ebo ta yaki ko tika ngai na ko tika na likamo te kende akei to tika na chauffeur na zubuna na kana ka ndengo na bimisi pesa wana penza ya kobeba mikasero wana tali penza boki ngalo bi oyo te tomo na papa moko azoya atuni ba mama wana lobi bozana papa pasteur moko wana ngape na vani naza toujours en communication nazo benga batoyo nazo benga kotena wuti nazo benga même Brazzaville te toujours pas moko boye bozana papa pasteur moko ba mana lobi te papa kuno ndira za pasteur tuna na chauffeur na biso wa ayo kota chauffeur bozana papa pasteur moko ngana yoki abi yeko na abi papa ozoloka papa pasteur ngayo kwa sanga siko za nini ndenge nazo sololaka c'est que babengi ye na bandeko ki te tozana pasteur na biso akomi na mboka na bino wana événement za boye komela ye ayo wana papa na yoki liso na est-ce que okoma na ndako nango sala prière obon la pona biso na kelo komo ko le bikende tali bon devoir à pasteur so ba ko senga yo ça va tokende to baloka na biso mo sika obite na nzeto amango kuna pa to komi na nzeto amanga ona moni ndako ngo tokoti aziki ya bongisi kiti na fandi papa bolimbisi muke na mona koti na chambre abimi na kada sikla moko molai longwa wati kuna kote frère na biso sali bakana sikla ya mboka wana penza minene na kitisi akoti lisusu aziba anana mibale ya minene ya kitisi akoti lisusu na chambre mususu abimi na saki aya fungoli saki wana abimisi mobima ya porte-pique porque pique penza donc bakati était nini te ya mobima abomaki na tongo abi papa bolimbisi omoni biloko yo oui na benga kio na biko ya sala libonde li sali loba mukolo me biloko yo omoni papa Simon Kimbangu nzambe oyo ngana sambelaka papa azaki mbangiste abi papa Simon Kimbangu nzambe ngana sambelaka ayebisi ngana butwa lelo alobi na uti kozwa mwana na ngai mosali na nga munene azwa kosala mosala na ngai monene na uti kozwa mosika me azana nzala kendo na tongo na bilanga bukela na mibale abi banana papa na kota kande mituka nazana plantation ya minene mibale me ya lobi na nga na buka kaka na mibale moyena lekisa esate na buki pa na mibale ayebisika lobi so sisi ko buka banana tala motambo na yo oza kote aneti ko kitani kote ya mai tala motambo ka oyo so kukuta kuna zwa nakene bona kukuta porte-pique azobunda nde na bomiye alobi biloko nyoso wana pesa yake nde kolia sana nzala yebisa yeke nga moto na pesi yo na yebisi yo pesa biloko wana Nathalie esali ngana tisomo nano liboso ide moko papa yo ebinga ite ngape na ebiote naza en passage bon papa Simon Kimbangu so disant nzambe osambelaka ayebisi yo ki na tongo mosai nanga na uti kozo mosika mwana nanga wana donc na tongo kende ko bukile banana koko otala motambo bosiko so ngana telema kite
soki moto ke kufa kitaso na telema kite sikoyo biloko yango yakende yukozwa yango na tongo ke ye mutatinda ki pozu yango olinga wa servir yango nani oso bana tema kama abi papa aseki alobi mutuna wana za mutuna na bino po boyebi papa Simon Kimbangu te mengai na kolobelo kaka ke hotelemi alobaki na ngai na kende nazwa yo pe oyo sali nini oso hotelemi ato so langa na biloko yango na pesi yo siko so hotelemi kotona tango ya alobaki na ngana kende kozwa biloko wana na koyi kozana mutuna ou bien eketiti de te parce que na yebi ke moto anga koya kotelema pe na kopesa ye iyo kaka nde yango wana moniki biloko na yango wana mais landa makamanzambe wana bobangi ko mozonga su moyena tema susu ata kwa bimela ngato pindenge ni bosa papa toke botika na motuka abengi mo azui mwana na yale zo biloko wana ale toyeti na motuka tiki bon papa biso ça va merci papa nakoma boye nakuti showe mutakende ko somba pièce asi aye po sala kinga penani tiko umila nzoto kilo malili do nazo raisonner bayena pièce yango asika wana batie yango motuka so pelate pièce penza ya sika penza yango wana kaka ndenge yazo atie pe yango ekoki mais a démarrer de l'autre côté on peut pas tout comprendre te c'est vrai ni pièce yango za pirater bité pirater te mécanicien osomi pira idama ko binga na moteur keba ko kena na presete natana bi zona no pièce oyo na bi longola nanu ba longoli pe yango habite to sito longola yango to zota to so comprendre te bi zona no oyo pangwisa yango mabele zongisa yango nanu apangwisa ziki wana ya mabe wana pangwisa pa zongisi yango pa mekansera lobi wana penza na zoma na sanse nango te na bita ameka nanu azongisi pa pelisa nanu apelisa we kantu mekansera wana talinga yi papa yo chauffeur alobi aza pasteur osa pasteur abi oyo yo sale za miracle pesa nga numéro na koluka na oyo soni mais kotonga na zoeba ki ese événement na uti koleka kuna nde salaki nde eloko esalaki kezongisa ki nazonga tina Kinshasa awo donc azaki sous na barrière était donc événement wana do retour wana ezalaki ya vitesse tinda na koma kinda Kinshasa oyo Kinshasa direct Brazzaville Kinshasa. Merci beaucoup papa Pichou, merci beaucoup madame Yamé dans la télévision. To kotisi lo komona vraiment na kati ya molai ya masomo na biso mo ngomba lo kasi to beba kaite TV Lingonga. Biso na bino to passer rendez-vous pour un deuxième numéro d'ici peu avant que c'est na bino. Kwanza ko ete numéro ya mibale za la consommer à suffisance. Toye basikoyo papa Pichou asuka ki boni ayaki ndenge nini kino ko kene kamba et que kozonga mais avant tout na kaki bino to kozonga la deuxième volume na biso on va commencer par papa Kosa parce que il faut appeler ça selon réponse na bandeko ba komona lokola batata na nami bayo na simi sapide ko libi ça zali na kolobela batata na nami bayo ko fali awa na kati ya plateau na biso oyo ba komona ndenge bango bamonaki mais otali papa Pichou a teti et juillet ou 2003 tala RF au Cuba en 2008 depuis 2008 pardon tala RF au Cuba en 2024 apuli pe na 2024 kasi mona papa makolongola zali na kwa bako boko mona kanyima boko papa José Costa papa kamera melo ko bengi na biso ye yelo ko lakina na kata musato ka yo kimbela lobi na boy na yo ka mingi donc pour un deuxième numéro on vous donne rendez-vous avec papa José Costa pour répondre à cela o ba ko mona lokola ye ba ba ko pesa na ba abazo biyano na ba réponse na ba question oyo batuna ki papa José paye biso parce que to ki suffisamment ndenge abande ko yela papa Pichou to ko zo mo extrême ok to yo ka lo lenge ka abande ko yela papa Kosa dans notre temps on vous dit au revoir et à très bientôt merci beaucoup.